Apparemment Zembo et Mami Aliboso, la deuxième chanson, l'artiste est bazar différent. Bon, tu vas yemba kuna ba yembi kuna te, ba yako yemba awa. Ba te ba yembi apparemment ndio kuna ba yembi te. Non. Wale zano ba polémique pambala. Shenga yemba kuna ayembi pe awa. Blaise Boula yemba kuna yembi pa awa. C'est la musique papa tout ça na carte à fraternité. Niveau Tokomi, je crois, Sonza Massouni d'ici, peut-être de même. Est-ce que tu aurais bataba combo ya ba artiste ba Cheva? Les artistes vont baser belé, donc Jean Goubal, Karmapa, Blaise Boula, Manda Chante, Adricha Tipo, ambition c'est belé Olim Sangata monsieur basé belé otangi mususu ozomona montazo tala zozela otanga jibe motangi jibe nabi ba debo c'est basa belé bazo imba bazo ya pe debo déjà wana cop na donc en fait ndeza wana ming bazo pe ko yimba bazo yimba donc juste là je ne sais pas vous dire jusqu'à présent basuki wapi parce que bazo benga bazo ko yimba nazo loba yango sans marcher memo sans embâche hein. Banda botama nano komanzi mbuti banda carrière musicale nazo na lobi lisusu Manda Chante banda carrière musicale nano komanzi mbuti terminé monte ngape na beti na ndenge mo boy pona nga je sens que na yembi koleka Manda Chante olobi pona yo na nzembo na sentir que na yembi koleka Manda Chante. Autant qui chante qui manda wala teta. Non. Mutazo gérer bana OK. Non, naza na tina ya polémique te. Bana OK eza banzembo na été. Bana OK akuti banzembo papa Lutumba sa sala ba yemba ye ko sala le rôle qui kosa interprète. Et lelo ya za suna bana OK te mais il ne vit que na ba chanson ya bana OK. Moi j'ai vu d'autres émissions de Rasso Bokechu à Zofinga chef de l'État. Et après dans mon niveau émission sur Azo Kumisaye. Donc on a invité ça Bokechu wapi. Je ne sais pas. Bokechu aza ndekona biso et je pense que est-ce que azana yebi tant avant na moi na ba na ye ba tala ye mama zoloba. Ye moi mama ça que papa. Batika musicien à sa musique. Batika politicien à sa la politique. Voilà. Comprendre. Bokechu ya mbona yebi kaza musicien à sa la musique. Tala moi azaki musicien. Tu rejuger par rapport au micro nae. Soyez même abbé, toi qui même abbé. Soyez mal, je pense que dans mon temps, il y a un mot qui les a moussala ou sala ou pas. Nga bouger nga moussala nga. Yé bouger moussane. Maman Chalamona ebaki loko ba bi lokutati. Donc maman Chalamona sera ebisio likambo. Maman Chalamona boye ebisio na peut pas être riche. Eh, na ça le loko te papa. Na ça na ngote. Soki na suina mobenga yo papa panga te. Okanisa pete ke nenga lobi nengo na kosi akositi. Lelo yo mam national akufi atiki biso. Vous travaillez dans mam national combien de temps? Tu disais plus de 20 ans, Plus de 20 ans. Combien d'albums vous travaillez dans mam national? En tout cas, na biso des moi ebele, zaka album. Non, les albums yo lambit, ezala ko la lambi biloko. Moni album eza penda banate. Différence ya ngana ba musicien actif ya ke musicien c'est l'album moko, c'est comme balé. Ngana ça album ya bato ebele. Voilà. Donc on a travaillé na artiste presque nyonso ya Congo na biso. Presque nyonso. J'étais presque nyonso. Mais nata na ozana banze momo phare o ebi ke nzembo eza touche na ngai. Ils ebele. Ils a penda ebele. Donc na vika na 20 ans o na c'est album ebele. Ebele na chama. Ebele là. Malo pesa la touche na yo? Oui, je participe dans mon Malo donc je beaucoup travailler là-dessus. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.
Okay. Voilà, ingénieur, bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Voilà, au Bazota Layona, correcteur news télévision, Mukendi news télévision, ba chaîne Oyo Bandeko Rolanda yo. Aux ali moko travailla bongona mama Chalamwana. Lelo mama Chalamwana zana bisoté, Bandeko Bakota yo. Ba bon souvenir nini ozo garder ya maman national. Bon souvenir est belé, ça vraiment est belé. Et nous avons autant on sauté. Donc si j'ai dans Moussala j'ai travaillé à Mamachala donc il y a plus de 20 ans ça me semble Mamachala est belé. Banda va série à Maloti. Tombola Mava. Banda série à Maloti lelo. Donc ça fait pas que nous avons beaucoup de travail avec elle. Et d'elle j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et j'ai appris à parfaire encore mon travail. Mon temps, mon tazoko là, du jour au jour, moi il est au Baksama. Et qu'au travail, il y a une grande dame, il y a musique. Le roi, match à la trempe, il n'y a pas de chose facile. Ils sont là pour nous. Dès que les chrétiens chrétiens grâce quoi. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire grâce à travailler dans Mam National. Mais les loyaux, Mam National, à Koufi, à Tiki Bissou. Vous travaillez dans Mam National combien de temps? Tu disais plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Combien d'albums vous travaillez dans Mam National? En tout cas, on a eu Bissou, t'es moi ébélé. Non, ils ont bilo, yo lambit. Ils ont le lambi bilo. Moni album ils appellent banaté. Différence il y a un musicien actif et qui musicien c'est l'album moko, c'est comme balé. Ngana c'est album il y a battu belé. Voilà. Donc on a travaillé na artiste presque nyonso à Congo biso. Presque nyonso. J'étais presque nyonso. Na c'est bon album belé. Alors c'est des fois c'est ça boit pas na kana tout que album boyé. Parce que l'année moko tam so 10 albums, 15 albums l'année moko. Chose pas facile tam so travailler na Kofolumide, au travail na par exemple Félix Oisé quoi. Par exemple Félix Oisé quoi, au travail na Missé Belé donc c'est un peu ça. Comprendre. Donc c'est un peu ça. Au travail na Missé Belé c'est un peu ça. Donc moi qui pas sur Kamana qui n'a sali autant d'albums mais au moins na c'est un tia mon album belé assez. Mais là tu as besoin de moment phare ou ebi que nzembo za touche na ngai. Ils est belé. Ils a penza belé donc
vu qu'il y a 20 ans, il y a cet album Ebele Nachalamo. Malo Pesa la touche nayo. Oui, je participé dans Maman Malo, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Parce que Malo il y a 3 versions, et ça ma version Misato, moi ça m'en a, je crois à l'époque. Et il y a bon tant tout ça, c'est une Vezola, on a cette version Malo, V5 passé version Soma, il y a Malo, donc Malo c'est ma version Ebele Malo. Mais la version qui a cartonné, ça. Une version bisoto c'est que ba retenir que version ebeta maralelo na ba matanga na ba fête nyonso eza oya yo. Bon, je peux pas dire version parce que Malu ebeta une version ebele. Il y a une version sur Malu et Mikolo donc na bimika la minita donc dans ce bino éviter c'est bimi déjà et je me dis que par rapport à Malu, j'ai participé dans Malu, c'est ça Malu en fait, c'est ça. Voilà. Au salut pe Mosalu ya Mosala ya Malu. Mais kota la lelo mam national la Kofi ba œuvre na etikali to ebiti yo moto ozala na yi ekozala géré par na. Bon, quand il y a gestion ya ba œuvre ya maman on a nga dans ça mais yo za moto ozala na yi parce que lelo ba te ba ba mise ba comment associer ba ingénieur to bi travailler ingénieur mamonde nyonso ezaka ingénieur mpe genre. En fait les a ba misala on a sali dont ba trois voisins étant arrangeur, on a droit. Il y a besoin. La carte, on a payé, on a monter ça. Donc, société a droit d'auteur. Et quand on a été, on a droit. Moi, je pense que Mamouchala, moi, on a une famille, on a un producteur. On a produire, produire. Je pense que famille n'est allée. Donc, je ne peux vraiment pas dire un mot là-dessus. Donc, ça a acheté. Voilà. Et j'ai dit en tout cas, aux alliés moto travailler avec M. Belé au Yebi, mais quand la lingue, émission mon cause le canaba page, il y a maman Nabiso Milabel, oyo batuna qui est motuna pour la maman nationale lobby, il faut s'excuser dans ma média. Mais le maman nationale la Kofi, ata na page nae, ata na ningi za na Twitter, tout le monde qui non, aza ndeko bazala na iba utani sika moko. Ko souhaiter ba mes condoléances na famille atikali ko sala monter même à ta présence na matanga atikali ko mona nati. Bon pour la question vraiment dans ça minga olobate mais ce que je peux dire c'est que maman Bilabel Nyachala mona j'ai eu à travailler avec eux même featuring na bango cette chanson ba mis ensemble donc en fait au bi maman Kalatea ouais donc nzembo bembele qui Dr Jeff ouais non masaki yango non masaki arrangeur pe et masaki nzembo donc j'ai kovanda na bango tu sens que au santé que bazan climat bien bandeko penza bandeko ba oti musika ba meke ba qualité ba maman lelo donc beaucoup de respect na bango mais c'est que ba ko ba ezara que non papa maman ba sona rapé il y a nali ba sona ka famille ba discuter quelque part na sa kanda mutu akobimisa tamusulika mwa kana ite meza et uti na sa motema penda te ezama moza tant sous moi c'est un bel basoni moi c'est aussi mon bal et batanga payo et là c'était non ça peut aussi arriver mais moi je pense que Mme Bilebeza moi si moko ya bolingo mingi une femme pacifique les ara kanda ya kana des fois quand on parle et puis ça passe et moi je sais qu'ils ont dit moko ya de préparer tout ça on a match là donc déjà calamité bon ça là oh c'est que né koto bazo bomana na TV koto na studio bazo préparer le monde on est dans ma makamka ba ko amplifier parce que maman Bilebel a cette émission mo boyi disons que ba ko na match là mon a dîner moi on a bolu le monter tenka ya kala on est beaucoup là donc moi je pense que ba tout mingi bazaka na mise sur là côté défaut mo go ça et tout ça ba congolais au moins na vie ceux qui ont 80% va pas que monter avec distinction monnaie en fait mais ce monter 80% il est quelque part il a échoué de 20% donc on pas échoué de 20% donc on doit parfait zaté et ce qu'a pas bazali batu ba ko discuter mais batu tout ce qu'a ko misa makamoto ndenge mo ça qui to humilité ça qui to humilité maman tchala mona na Bilebel je pense que baza ba maman na biso ou basa musala malamu na mboko baza na biso makambo ate donc lelo maman chez la mazate maman Bilebel bazana bat ka ko inquiéter ko incriminer les instances monter parce que ba tout ce que bazali ba problème ça ate
et moi je peux dire qu'il ne faut pas que ma maman c'est les canaux déjà. Voilà. Question yo, et la question moi faut tout dans ba musicien mais loko la yo posa mutu oyo travailler na ba musicien osa peut dire na ko répondre pe biso na yango par rapport ya moko pe azalaka azape musicien bokechu oza libanda ya mboka tango mam national ya kofi ya liki na TV pour na kosala ba émission moko koloba di n'importe quoi na combo ya mam national tango tala ki vidéo wana ba regret na to ba impression za liki ni. Bon, moi je me dis, les bossos to bossa antiki bandeko. Voilà. Mon temps to za bandeko, il faut même na sakanda, moi parti moi bolingo la tabiso. C'est ça. Comprendre parce que nyonso muto akol balelo, ay ba kelo ko pese sur ye. Moi j'ai vu d'autres émissions de Kasso Bokechu à Zofinga chef de l'État. Et après dans mon niveau ba émission sur Azo Kumisaye. Donc on a invité ça Bokechu wapi. Je ne sais pas. Bokechu aza ndeko na biso et je pense que est-ce que azana yebi tant avant na moi na ba na ye ba tala ye mama zoloba ye moi mama ça quelque part mais je pense que aza congolais aza bolingo mingi ya Congo mingi et ko bon sa Congo to bon sa Congo na ofinga na te et ko bon sa Congo to bon sa Congo juste mais est-ce que ba propos qui les akitoko ya ko lobana moto ki aza parmi bato ba bomisa bato na mboka oyo aza ba traître bato ba traiter na ba rwandais est-ce que maman son aza musicien aza qui politicien ti yo ko to peut se répondre très bien donc moi je pense que dans mon kilo il faut monter ça musana batika musicien à sa musique batika politicien à sa la politique voilà comprendre boké tu as un bonnet et gaza musicien à sa la musique tu as moi azaki musicien tu rejuger par rapport au micro nae soit même ma bête ou quand même ma bête soit ma je pense que dans mon temps il y a mon kilasa musala wa sala pas nga bojuger nga musala nga ye bojuger musala je ne vois pas mutubo et ça mutu musupa musala o eza yete ozoma pas parce que dans la vie na mutu tout ça na vie privée à mutu na vie active to vie professionnelle à mutu pas tchala moi étant artiste assez musala oyo en tout cas na mboko Congo na moni moi si monte ko sa musala na forme tchala mona donc maman na bi na forme ya seli musala na forme ya seli musala na monité na ba façon na na ba qualité na monité c'est-à-dire une dame qui a asimbi tendance ya mboka na biso na domaine ya folklore azua folklore so tombole on ti tombole culture loba on est comme nzemo partout ba mabongo batu ba soni ba bater otamboka maman la vanda sali nzembo asali moi imposé asali succès à bêtis partout dans le monde je pense qu'il faut qu'honorer il faut qu'on passe respect voilà quelque part soit tous un artiste d'abord l'abso ils ont un artiste photo to respecter pour la musa na bango c'est vrai ba cause va vie privée na bango ni timotu so zaki ni yesu masia zaki charpentier mais aza berger comprendre to messi sur la version ba sentiment na c'est dit ah musala wa salaka oza privé na musala wa sali o nzamba tindele quelque part ozomona mutu musala ako faina musala o ya yemoko c'est-à-dire famille et vie privée n'a pas faillir mais la musala oh ba bengela e ni biso total quelque part et moi je me dis pour la maman tchala mona a sali misala o yokani o songi batu ba conseil songi batu et je pense que il faut to honorer batu voilà voilà il faut te honorer parlons des projets oyo zali bongo oyo memi biso awa na kati ya studio na yo marqué na bandeli tomekaki kotuna kombo ya studio te mais avant tokota na projet ya studio oko lancer message na bandeko bazoyeba nzembo oyo ezobetama ya hommage ya mama tchala mwana esalami na studio ya JC Chituka to eza libanda te tosali na studio na ngai inga mwazawa donc studio na ngai bref studio na biso po eza studio bato nyonso obalinga osala musique ya bien mosala malamu mosala ya respect donc on le fait pour la rater pour la congolais donc à chaque fois qu'il y a le moins malamu pour l'amboka je m'attelle en salamu et redi bandeko donc c'est un peu ça c'est notre studio c'est votre studio et un studio à congolais nous sommes ça Azane libre. Voilà, merci. Nzembo oyo ozo rendre hommage na mam national. Eza ba yembia wana ba artiste nini? Combien des artistes oyo ba tie mingongo na ba wana nzembo? En fait, ba artiste est belé ba yembi na
nzembo yango nabengaka bakulutu bayembaka baleki na bandeko mosusu bayembaka baya to honorer maman parce que bayebi oyo asala o azala mpona bango nde babengami baye koyemba. Donc c'est un peu ça, et Dieu a fait grâce. Eza ndeko moko ya agence na ye Hélène Pro asala nzembo asali nzembo moni, et puis les tobing artistes bando ima moko ti niveau to comme je crois son nzamba songi d'ici peut-être de même. Est-ce que tu bata ba combo ya ba artiste ba cheva les artistes ba imba ba sebele donc Jean Goubal ba Karmapa ba Blaise Boula ba Manda Chante ba Adrien Tipo ambition c'est belé olim sangata muso ambition basé belé otangi mususu mpe ozomona montazo tala zozela otanga jibe motangi jibe nabi ba debo c'est basa belé bazo imba muso ya pe debo déjà wana cop na yi. Donc en fait ndeza wana mingi bazo pe ko imba mingi bazo ko imba. Donc juste là je ne sais pas vous dire jusqu'à présent basuki wapi parce que bazo benga bazo ko imba non pas tu sais généralement eza elo mo iba de le kamikolo na réseaux sociaux, tout na batu croyant comme si ba musicien baza ba soifé en bongo ba matanga ko na moni pe sauter au côté na kende na yo ya mona félicitations pour au côté na mutu na nga continuer kaka. En fait pour vous dire ceci d'abord ba artiste baza ba humain comprendre o akufi aza moko na bango comprendre tant moko na bango akufi basanganaka nde to sangani boto sa musala comprendre dans le transport na yi moko ay librement ayembi po le leza mama chala le bitam soko za penga ozoma le bitam soko za yo ozomona to ebité o remarquer na nzembo yo je crois que dans le vocal moza bisonyo soto za na molongo mais na porte à liwa le beti pro pa mama chala à côté amboka bawa le beko zanga to ebité oui le temps pour bien yo yemba yo butenga na yemba te au bout de on c'est éternalité éternel ezaka nzambe comprendre éternel ezaka nzambe de tant que tout ça ba humain to na mutu oyo à chaque fois qu'il tambozi muninga humanisme toya to chalo boko po to yebite au cause aux milliardaires so kufi okubi memate ba to ka ande bon memayo voilà ça dit bande konayo baninga na yo. Donc bref, quand il y a un problème comme ça il faut qu'on y ait beaucoup. Et pour bref bandekom baye biso kinze bon une très belle chanson batekom baye na monter ma bolingo kotala ndeko na bango baye bien gratuitement baye ndabo je dis po na eza vidéo moko ile kana ba réseaux sociaux tozomona papa na biso Félix Wase quoi tango na matanga ya Verkis, si je crois bien, a déclaré mon albi, tokota studio, il faut qu'on foute un studio, il faut qu'on foute un artiste au baroya studio. Alors, vous avez sabi so ba yembi, ya lokuta na ebiti. Ozolo ba bosolo to bato ba yembi baza ba masa no mesana na bango to ezape yaki artiste penza aye ko yemba ndenge papa na biso, bazeka lobi ba po ba ya il faut ba foute la bango ba transport. En fait, papa ozeka ko cité, ba foute ba studio. Comprendre. Bon to sa nzembo awa. Il y a Basali Nzembo, Bafouti Studio, Basali on fait l'été, comprenez? Bafouti Studio, Bafouti Studio plutôt. Donc Basali on fait l'été quelque part. Donc il y a normal. La chance que moi j'ai, place de Zali, il y a place dans la moko. Ozomona. So ba pesinga mbongo peut-être mbongo pour ça qui moussa qui tourne. Non boyaté. Mais l'intention première est ça que le mbongo tient c'est pas mon je ne pense pas. Il y a un monsieur ba robeta matanga match à la monde. Ba cacher singa ma vion. Nabi, je ne pense que basengi ba cacher té. Tant au monde aboy, ba leader nyonso, ba kumba sima bango batu. Ozomona. Ache carburant ayi wana. Ce que bana amike miko ba yaki wana ba mission ba tout ça ba besoin de transport ba ta misika. Donc so bazu n'infis que transport, ma pesate. Parce que na mona te matanga mo ko sa Congo oyo ba pesi mutumbo ba bongi na mona ngote. Ozomona de konanga. Donc toi interprétant ma bête ozomona si boye wana matanga boche kitwa bolo yango to baneni moto kitwa azu bobongi na sima matanga non donc esungi ka rapport que prochainement kiti buka masute ozomona donc bo ti a amplifier makambo bo po et déranger bato eza esengo mingiti
eza esengo mingi te baartiste musicien batata bana bamama bana baza baya bato donc à chaque fois ko kene bakomo nango na mabele mpona raison ya buzz toni eza esengo mingi te lelo na boso culture c'est quoi ya nsima eza ta mosusu olimsanga mpona bajare baémission bosala te mosusu bozo en fait déjà on a raison oui olimsanga ndenge otoka quelque part admettons que oze kwanza ya na bino et ça ndenge nini et ça là vraiment bien aposa ya moninga osala bon c'est pas bien ibaki oze kona congolais royo non eza yemo comme tu appelles qui message donc pour dire quoi eza biso ba to attaquer ti na biboye non yona biselo mo to bongisa po bandeko ba otala ba yalo ah pour la lobby boy eza nango polenti eza nango juste yemoko azali ko s'attaquer na ministère ya culture ba bongisa ba kokisela bango mbongo po ba futa bandeko eza te ke po biso na biso to ya ko lobaka makambo peuple lobaka to ya ko lobaka makambo ezoleka na société ni to ya ko takisa na TV c'est titre lobaki yango c'est parce que yemoko muto ya annoncer on na TV en fait zuzu ba vidéo to bandeko tchama na page na bino ba jeunesse ambo ya biso bo sa msano bien makasi respect za mina msana bino maintenant c'est ngabino longo bozo attend moko ya censurer ma musubu ba chaîne parce que ça des fois ça dérange. Et dans bato mususu bataka image na biso mususu bataka omoni liberté eza libertinage te yeba quelque part qu'est-ce que liberté no suka ya moni na pe bani quelque part eza ma mususu ko bimisa te okoloba te na miso bato et ça la bien te des fois ça dérange tant mususu ya biso na sa émission na yo na sa émission te et puis na ba été botna ba question ya nengo mais gloire à Dieu to sur la quelque part je pense que non ça on peut question ma bête et sunga biso et sunga bande ko mususu to yeba na ko pesa respect voilà to babantu to amindelete comprendre donc nda ba musicien ka le qui problème na ingénieur te ya kanyaka te yo gratuit je le dis devant Dieu awa aya muto ata mota singa transport voilà bayi bayembi kwa mama na bango ya na bango comprendre oyo asaba mbolamu asana na bango place au vendu oyo ndé plus comme match la ndoyemba ando vanda poye ba ndo po ya to sanze mo ya faire des CA ba misi ba yebele ba sepe musala comprenez mais bolobe ki on te pas te le bama déjà au secrétaire de émission te be monsieur salama pona ya donc moi je pense que il est grand temps to sangana autour à bolingo en tout cas ennemi eza M23 na Rwanda voilà biso voilà ingénieur Nzembo est composé par nani moto combien on a bi eza Hélène Pro donc Nzembo OK et alors ces arrangements to travailler bande wazoya bazoyemba en tout cas une très bonne chose. Une très bonne chanson, chanson de Bossé Salama qui fait déjà. Est-ce que vous avez pété un côté une très belle chanson, inspirée et puis au chapeau na Gorfa Nangai, c'est très bien. Une très belle chanson. Mais ça va critiquer ça Katina, c'est au plan artistique apparemment ils ont aussi mbati. Tu sais, des fois on se comprend la montée. Nga moni nzamba sali mutu na dikosi nzambe c'est mutu na dikosi voilà c'est dit que pas œuvre ya mutu ezanga défauté même on non sala ah ezanga RRT voilà parce que eza art mutu na mtaza ndenge lingila komela art na ye omoni biso to ma ah mais baba aux écritures mutu tel mais ça art kaka eza art mais mutu mtaza écriture na ye donc to kondo critiquer te na mo ka so ba message ko critiquer pour ba critiquer on soupe na motema mabe pour que vous ayez moninga makam comprendre et ça facilité moto ça nzembo moi ça nzembo ça facilité c'est facile mais des bateaux nyonso tous les musiciens mais bon moi besoin donc on pas musala papa osé basali ça musala il y a bien et moi je respecte ça on prend ta nzembo salami et bimi et beti na bafle coup de chapeau pour bing basala pe bazembo et betata na bafle te moi on est vraiment bon on est merci pour ton tikayo sala musala aussi sa projet comment on a prendre un trait qui toko c'est-à-dire en fait on peut ça poster au sein l'émission siko ba tout le monde a vu devant caméra mais siko bo sam sanze monene bo sam sanze monene kasali moto ndi moto monene neti nga bo mabundi belebo so ma ko pas c'est nzambe nda sali alinya za bongo ya gu ya nzambe donc musicien azala ko la
nzambe pona nzembo na ye eza goût na ye Demi-dieu ne ba benga ba artiste za demi-dieu demi-dieu ndi ba pasaka ba peintre ba dessiner tout ça donc asali tableau na ye a dessiner et moi bi façon ni à définir donc je pense qu'il faut avoir un peu de retenue quand on parle il y a art à moninga et puis quand on a moi main à vin parce que tu ne sais pas parce que c'est Dieu qui inspire les chansons. C'est des choses que tu as fait c'est parce que c'est là total awezo comme na ba page na ba Twitter pe ya bato na Twitter ya manda chance a bibiso toyembi oui quand on se balobi ce qui deuxième chanson zo yemba bazo sala yango c'est parce qu'il y a liboso ils a vraiment bien c'est que deuxième chanson ya on desoya ko couvrir nzembo liboso. Bon, voilà, bon, moi je pense que c'est soyez deuxième dîner bandé moi il y a anniversaire en fait anniversaire et ça est belle on est rebesom société ça bandé pour kaka moto kofi za mama biso za star muneni moto nyonso za droit ya selon ba dire abato ezaki nzembo ba emi likolo to yemba katolika je ne pense pas obi namboko artiste baza au balandela makam voilà et oise quoi alandela surtout oise quoi alandela donc pour notre travail en été c'est un monsieur méticuleux musana comprendre je ne pense pas qu'il y a ça nzembo ya war non je ne pense pas ya Costa Rica je ne pense pas puis ya ça me demande moi c'est un monsieur landa kanyaza donc moi qui très logique oui moins exact c'est dit au fait bateau baloba kaka débat mais ça koloba donc tout quoi empêcher vraiment le bateau pas. Mais je pense que ce que je peux vous demander, c'est que je peux nous demander, nous chrétiens, nous Congolais, tous en un respect. Un respect à Baninga. C'est ça. C'est une très très bonne chose. Et quand il y a des bisous, doit avancer. Politiciens, ils ont un respect à Baninga. Comprendre. Pasteur, ils ont un respect à Bandimina. Bandimi, ils ont un respect à Pasteur. Papa, ils ont un respect à Bana. Bana, ils ont un respect à Papa. Moi, qui suis tout, à Ebi, battre la bande, et Maramoto qui est bien là. Voilà. En fait, aujourd'hui, les gens ont un libertinage en Koloba. Et Nzamba Sungabiso. Et je pense que tu as une éducation à malam beaucoup. Tout ça preuve. Donc, les gens ont mis je pense que c'est ça. Donc, même on a le bien. T'en fais pas pour critiquer. Enfin, les gens vont critiquer. Voilà. En fait, non, posons la question mon simple. Ah, ok, biso question ça. Bon, journaliste va tout na game mutuna ti. Mi tout na biso biyano ya bino. Na on na bino bande on a bossa na te botala nga wana. Ok, tout na débat. En fait, na bo ça non. Satana pour à convaincre ba ange ya Nzambe balanda e aipsekeni. Ai c'est bon ni. Parce que biso to bi nzaba malam. Dieu est bon. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan azwa un tiers il y a ange Nzambe akena bango est-ce bon on est fini Nzamba rafofier wana question za bato ba kutala biso donc bato ba no pesa wana ba commentaire kaka donc na boy au sel là on les a bien té faut vraiment boum ça dit en fait c'est un peu sale en fait l'humain c'est ça en fait là il fallait pas batiani troupe là il faut sente donc c'est ça l'humain donc mais ngana bi pas ça art na ko critiquer art on a bi patience ça là c'est ça. Voilà, merci ingénieur Dokomio Komanasuka. Matin maman Abiso Chalamwana ezobima déjà vendredi à Tokundaye. Déjà vendredi ça veille mortuelle na habité. Message nini en tant que yo moto zalaki naye bateau bela bateau belé bobina banzembo belé, c'est-à-dire qu'ils travaillé par ingénieur JC Chituka. Message nini ko lancer na ba fan tout ya Maman National parce qu'il a mis tout bazar Rozoka. En fait, oui, Maman National aza artiste qui était avec un nangate comme ingénieur. Maman Chalamona travaille avec des techniciens Belamboko. Donc si nous avons tant comme on a autant sur les travailler avec Vesuzi, avec Sec Bidin, ça peut travailler na Vemaika, à travailler na Mindele, à travailler na JP Kiso, à travailler na Claude Mumbere, à travailler na donc bon on a comme toi limsanga franchement même baza est belé pour on a comme on a atteindre des ngate c'est-à-dire à travailler na technicien belé voilà comprendre a une expérience et belé en musique et je pense que makamochela mon asali biso ya miki tozoyo kaye papa so ba par exemple ça na sala le loti akoli
ti ya travail na biso moi je pense que à maman o ya ko honorer voilà ya ko respecter pour la musa monene o asali na mboka na biso voilà message na ko pesa na ministère culture parce que bangonde ba ko feli et ministère culture art soki yango nde tata na biso parce que maman na biso musique soki pe yango maman na biso papa so na musique na éviter bref eza matanga yozwi biso nyonso basala mosala bango na ndenge esengeli bazala impartial basala mosala oyo esengeli basala donc babongisi fierté moko ya mboka et na trempe ya match à la monde donc c'est ce que je peux dire basala mosala bango bien maman biso ya ministre asala mosala ne bien donc bato conseiller pe bien pour mosala esama malamu pour que non ya mike ezala te na mboka parce que des fois ça c'est indignant et ça a bien été ingénieur est-ce que vous avez peut-être contacté maman Mirabel pour un projet je sais pour ceux qui a voté et créé polémique na toile boyebi bon so itamsu abeli mongo totamsu azobela voilà donc ça peut arriver en fait bozala na moi mai ya ko tchaka toujours moi nde boye yo sa émission nanga pour tamsu oza makasi bon menga pa oza tamsu abeli oyebite ako exposer faiblesse na miso bato te ko pas donc akoya tout comme pas koya te donc mais là c'était que soit yete aza na bolingote non et ça tamsu aza un péché voilà ozomona ndeko na aza pas un péché donc comprenez que ako pose un péché. Voilà. Merci. Quelques dédicaces na Baïbalandio, adresse PS Studio. Vous avez un temps, vous avez un artiste, vous avez un banda ya mboka, azolinga ya Congo, pour ya kosala ta moi fit mon boye, aya pe à côté studio et ils allaient pe baka avantage na biso. Naza na bandal, na swanga numéro 2, na bandal premier latéral Allemagne, en face na collège Saint-Michel. Saint-Michel voilà. Et tous appels limité en 16e rue, tous en Lemba salon au pays, Bastillo Kaka. Et puis ngana bande konanga musosala musala basu na Kinshasa izebele donc baroke pe na ndiayi baroke pe na tozana ndiayi te bref na lobby clair tozana studio na ingénieur zolingo bendanga tana koloba obino ba je sais bwana ba question yo mo mtoto fungwela ba porte biso so fungweli porte na sani na kokote la wana na lobby boy yo nde pesa biso adresse ya studio na yo adresse station na ngeza na ba quelques dédicaces yo komutangela biso so boy toko ça l'émission mobimba pozo pesa rapport ça koloba mais le on a les dans une interview aza mutu a travaillé dans le national et c'est na ki formato ya oyebi ceux qui mutu oyo bozala na ye akufi mutu ayebi loboko mutu ayebi musique na ye ezaka ingénieur et on a to poussa na ki pembeni ya ingénieur ya maman na biso tchela mwana pour to yo kapé quelques témoignages to ba pe banani oyo batie ba mingongo na bango na nzembo oyo batie te bilemo boyo kata nzembo ko bima ngana ko tanga ko mote po yebi maki pour la tanga ko mona ngai mais nzo ngana tchaki vana ngate rendez-vous na bafle mais je vous informe aussi que ils ont bandé mon sou maman chez c'est là dans le studio awa na bimité je pense que bon il na décembre awa nzamba so atam se bima d'ici là il y a maman tchala mwana banzembo ya solo donc banzembo ya osana tende ba finissons déjà c'est si là il déjà donc mon sou déjà pour mabanga mon sou mabanga mais au moins ayimbi maman là côté kuna Déborah beaucoup ça Déborah moi zo tchara ba je vous dis on dit en dehors sentir pas c'est un papa je sais ce que ko c'est la nzembo nzambe te na Mbappé donc c'est ça qu'elle m'a dit. Je prends déjà ton nom comme nzembo nzambe pour tout ça lango et liwaya bizarre c'est que je peux dire na bande konanga c'est ça que non tu vas revendre malam pour te éviter quand merci ingénieur Juste Chitoka ba dédicace c'est ça donc on a pesa mbote na batonyo so ma match à la mona na pesa mbote na ba congolais nyonso voilà na pesa mbote na baya na ngani so balinganga na ba balinganga pété parce que on mbote quelque part et ce que je peux dire c'est que Tomilenga là parce que Kalamingité et Sosoya. Voilà. Merci beaucoup. Merci na batali bandemo so bolanda biso kana na sebino tozali bongo en dernier studio pour na koyoka ningi ba artiste musicien bazo rendre hommage na artiste na bango ndeko na bango concert na bango
o atika kibiso nazali bongo devant ya artiste Karma pa obini moko boyebi lelo pe to mekana ko yoka ye par rapport ya relation na ye na mama tchala mwana ezalaki ndenge star mboka bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tant on voit qu'ils sont matanga ya national éviter ba émotion na ezalaki ngai sango besoin ngai na poto est-ce que ça qui frère est-ce que ça vrai na mituni ba question belé na lobi et ça la vérité mais et ça la qui frère maman kenae loba activité ya mopeka na ko imati on a autour na timbo na bi awa OK atani no bate maman kenayo OK atani no bate maman chala aji ça dit que émotion peut-être nga makasi mais naza moto na yebiki nzamba sala ki boite mbiwa yaki pe naza na likia na résurrection pour répondre na bien na moto na o et betenga lokola kaki voilà ba témoignage nini oyo to ba vrai souvenir ozo garder pour na maman national témoignage ezali ebele ba machala zalaki mutu munene na kati ya milieu na tsa musique mama chala azali kobunda makasi mpona bamisien bazala bien mama chala azalaki social azalaki vraiment na bato nyonso kovanda na bato nyonso tout bien makambo malamu eza ebele donc tokutanaka baconcert mama azalaka toujours na biso elongo donc eloko na kolobaka yali c'était une grande dame et ya musique congolaise. Mais toka pour question sur rapport toka bonanga na yo eza na chanson ya liboso esalamaki oyo ezali bongo ya ye moko oyo papa na biso Félix Wazekwa oyo ye moko akomaki na yebite ye moko ayebaki mpe na nzembo wana te wana nayembaki te parce que nayi na poto ntango na ye nzembo ezosalama nyonso ezaka banzembo okuna asali okasali biso tutoko to place occasion monene ya kotya voix otika voix te ngai nalingi polémique wana te ngai naza moto ya bato kolongola yango te eloko nazoloba ya Wazekwa eza nzembo ya artiste oyo mpe ya biso ya awa esalami ngo na ye kotya voix eza mpe kaka ya baartiste nyonso to eza baartiste bazolela ndeko na bango ngai nayoki nzembo na te nayoki kaka oyo mais naza sire ekozalaka bien parce que Wazekwa c'est un grand nom de la musique congolaise. Voilà, bato nyonso batalaka bino bafai na bino message nikola se ba message nikola se pona liwa ya mama national message ezali tolela ye malamu nasengi kaka na baautorité basimpliqué po tolela ye dignement. C'était un grand nom de la musique congolaise na Nairobi awa. C'était une grosse perte pour la culture na biso. Mama Tchala Mwana azalaki une vraie ambassadrice ya musique congolaise. Mama Tchala Mwana nde nabandi peut-être la première oyo azwaki folklore luba à côté de la rumba congolaise. Donc, c'est un grand nom. C'est une grosse perte pour la culture congolaise. Merci. C'est moi pour vous. Courage. Merci. Allez. Voilà, merci très cher internaute bayin so bozolanda biso nakane esaki bino depuis bandeli que non toye koyoka comment balanga nzembo ba musicien oyo bakosala nzembo ya hommage ya mama Tchala Mwana oyo atikaki biso nazali bongo pe na moko pe ya artiste musicien oyo boyebi oyo asala pe ba espoir na mboka na biso oyo patika pe ba griffe quoi na ndenge na musique congolaise tozana yelelo to mi wana ko beta pe li solo ya liwa ya mama Tchala Mwana ba témoignage na ye et kozala vraiment kitoko. Président, bonjour. Bonjour mon frère, Boni. Bien, bonne santé. Très bien. Mes condoléances. Merci pareillement. Voilà, tu as eu lelo en plein studio par rapport à Konzembo au besoin rendre hommage na maman Tchala Mwana ou atikaki biso na yebité avant to kota na le solo ya projet témoignage na nini to ba bon souvenir ni nous garder pour la maman Tchala Mwana. Maman Tchala Mwana témoignage oyo ngana za nango ya makasi na vie nanga pendant na botama na vanina bakulutu ebele na vanina ba président ebele pe na kata ya monde de musique ba collègue na ba président mais eloko na arrêté na kaipa na ezali maman Tchala Mwana azala lokuta te maman Tchala Mwana akosaka te
Et là, et comme ça, mère se comporte alors moi bébé mon moi mukasa ni masumuté maman tchala mona ebaki eloko ba bi lokutati donc maman tchala mona soka ebisio likambo maman tchala mona ko ebisio na papa être riche na ça le logo te papa na ça na ngote soki na suna mobenga yo papa panga te okanisa pete ke nenga lobi nengo na kosi akosité azaki mama moko aki na komikitsa mingi neti nga na vanda na Gombe na futela na avenue Flamboyant numéro 36 yaki na simana nga na au commandement place à Koufeli voilà donc aki en quelque sorte voisine na ngai nga nazaki tamso mono vandi boye mama obengo papa de choses là wapi boni masango papa vraiment wow Usa wapi ko? Yakana utufana na biso papa Claude atikinga moko. Yaka tufanda ko yakulekisanga yo zala ka moto masolo. Omona abengi obetele ba masolo bo seki donc kozanga mama tchala mwana eza pasi les longs à comprendre le moko par rapport à Bobsek nae que nous devons nous supporter les uns comme les autres ou les uns envers les autres. Chacun de nous a le na kozala parce que maman azaika na côté positif qui peut na côté négatif qui penda c'était une femme elle était battante côté qu'on a battu battant maman il ben esprit nga penda ba mbalebele boya bengi papa yaka tu yemba ko oyepe boyembi bopa tam susu voiza bien papa est riche mais mon ngongo zo yemba bien te boy oh papa Claude papa est riche suko ko yemba te mais non ngai na linga ka boyete siko ba l'air nyoso yo beg bisi yo ngana afsi na futi ba mbongo séance yo suko zo ko yemba bien te il faut yemba bien donc au moins penda brutaliser yo bandi solo au bandeli tisuka suka au moins siko yo ko yembe bien donc yo lo ngai ka ngata loba soki na lobende we ko yemba bien donc elle était une femme dynamique dynamisme na ezaki il arrivait des fois azaki penza mokale ba pendo moi na mère na leliopeli nous penda ko mais c'est une femme bien ce qui au moins et puis tant au monde a question boyembi esili après au monde a bondi oseka boko solola ce qui a kolia azaki humble humble comme kitisa maman azaki kozana biso nyoso baleki na bien donc maman ayeba ko tia biso na place na biso pe to tia koti mabele to yeba ko tia place na ye donc ko respecter toujours bengi toujours maman c'est ma sœur parce que par rapport à mon âge tchala mwana c'est ma sœur ça ya ko botangate mais je l'appelais toujours maman et elle m'appelait toujours papa elle nous appelait toujours papa pas car papa boni ngana zaka soki na moni ona papa adresha boy na yokaka bien na ebeka beaucoup palula ezaki soka benga na imala banzemu na ye wana epse na bi maman papa mais aujourd'hui l'extratant na bi maman zela na beta moi pompage na bete pompage papa na mati na zu souffle bon maman bazonga si ona palula usala nini na bina palula maman opalola sikoni ezali opalola lukula eza nini abite na yemba mama to be en opalola voilà vraiment ça fait mal ko bungisa moto yo souvenir ezali yango moni to yo yembela mama to bozo mona ke dans plein studio plein studio ça décoré na ba photo ya mama tchala mona to yembi penza to yembi netinga pena donc na sali vocal moko wana ba to partie na mon son bon nakangi yango penda te ponze na yembi peka lelo mais na yebika debi na sala mama tchala mwana na bosani donc to yembi vraiment to yembi boyembi vraiment kaka ndenge ezalaka façon ya honorer artiste mais po azalaki molanga nzembo lelo oyo ezalaka la deuxième chanson. Oui, deuxième chanson. La première chanson pour première chanson, on a outil dans un convalescent. Aujourd'hui même né dans le bas. Dans un convalescent, première chanson président Félix choisit quoi? À Salaki na bandeko, à Benga Kingape, na bino président na Kokate. Dans un penza malade. Même si botali na Bobsek il y a papa Verkis qui a mongana na monalité parce que na qui malade na télémaï kaka hier. Je sais tout cas a dérangé tellement trop. Habité na ya kakatang na yepe na yembi bato ba sepeli donc nze mwana eleki na yemba ite kaka pona ki santé za ki bienté
Eh ben, il écrit une belle chanson, bah, il aime bien bien. Et surtout, Eza qui paye une belle chanson. Une belle chanson. Oh, bah, vas-y critiquer moi. Bon, bah, tu vas critiquer à Karati. Congo, ils ont rendu moi. Parce que na tongo ozoki atata consulter ba page ya ba confrère na yo. Non, na 8 tenté. Na 8 tenté. Totalaki na Twitter ya Manda Chance o ba Twitter ba biki bi ya Twitter abia biso nde musala. To yembi, biso to yembi. Biso to yembi bongo Manda Chante mutabani maramba oyemba na Congo. Ça ce sont des utopies, c'est du n'importe quoi. Manda Chante mutabani maramba oyemba na Congo te. To yembi me to yembi ape ba niveau na niveau ya elite. Yo sinenga na yembi na nde manda yembi to yembi ne moko. To yembi ne mo te ngape na petit na ndenge mo boy. Pona nga je sens que na yembi koleka Manda Chante. Olobi? Pona yo na nzembo na y sentir que na yembi koleka Manda Chante. OK. Tout ka ba polémique a papa mba. Donc moni musique ezali ko komanzembo eza black terre. Komanzembo Manda Chante banda botama nano komanzembo te. Voilà. Ibrahim bakomela ye. Manda Chante banda nazo loba yango sans mâcher mes mots, sans embâche. Hein? Banda botama nano komanzembo te. Banda carrière musicale. Nazo loba na lobi lisusu. Manda Chante banda carrière musicale nano komanzembo te. Ibrahim bakomela ye mutakomela ye na yebi. Mbaba nzela nyonso na kotambola tokotana bakomela ye. Alors tangu nzela Autre qui chante qui manda wala teta. Non. Mutazo gérer bana OK. Non, naza na tina ya polémique te. Bana OK eza banzembo na yete. Bana OK akuti banzembo papa Lutumba sa sala bayemba ya yeko sala le rôle qui kosa interprète. Et lelo ya za suna bana OK te mais il ne vit que na ba chanson ya bana OK. Voilà. Au moins toi ba artiste ya on ba meme bateka marata batambola ngolo pa me bateka ma mutu ya moti. Soto komo kenda na ba polémique ma beza na tinate. Mutu respect na mutu oya komi nzembo. Batu ba yembi. Nzembo ma beza la ate. Apparemment na batu bo yembi nzembo na bino oyo ya. Omoni nzembo. Pardonna si ça mon hypothèse nanga. Omoni nzembo kaka nzembo yo tam soto yembi awa. So ba pesa yango Michael Jackson ba memeli epe aoyemba ngo pe na ndenge na balolenge na ye akobeta ngo pe tam su na ndenge ba pesa ngo Quincy Jones aoyemba ngo ba obeta ngo na ndenge mususu. Donc c'est pour cela tango Manda lobi nzembo neza ande to yembi non partout ba yembi voilà partout ba yembi to na mesika mon côté vraiment apparemment nzembo emami ya liboso na deuxième chanson ba artiste nze baza que différent tu ba yemba kuna te ba ko yemba awa ba te be ba yemba apparemment ndio kuna be ba yembite non wale zano ba polémique pambala shenginga yemba kuna ayembi pe awa Blaise Boula yemba kuna yembi pa awa c'est la musique papa tozaka na carte ya fraternité biso toza ce qui prime c'est l'amour tango président Félix Ouazeko asali nzembo abengisi bato ba yaki ko yemba ba yembi bato na pe ba contribuer biso pe koto Jojo Lina Hélène Prona JC Chituka basali nzembo ba bengisi bato ba yemba batongo pe to yembi c'est la moindre des choses. Voilà na nzembo oyo otiema lobana yo to kutika ka déjà nyonso ezaki écrit na nzembo yo na tiema lobate nga naza auteur compositeur naza parolier nga na loba ngo biso ba parolier tozali catégorie na catégorie. Moto akomi nzembo oyo komona ye Jojo Lina Hélène Pro. Donc biso za le rôle là-bas, il y a le roi Dieu le Père na makambo composition, biso za le roi ba Dieu le Fils. Pour nga nako na sala nzembo mais nako beta tout le place Lina zati. OK. Jojo non Hélène Pro aza donc ya on a bengi le roi Dieu le Père. Et le rôle nzambe na ba ange na. Donc biso pa Lina toi le roi ba angelou. Voilà. Donc je ne peux jamais me prévaloir devant Lina Hélène Pro que Bonaboye. Mais na sala banzembo o Lina pa yaka Hélène Pro ayoki alobi danger. Voilà. Au moins la vie c'est la vie to vivre quand na kata complémentarité. Donc mutunga na nzembo yo na ye na malobate maloba nyoso na kuti yango. Na yeka na ba nyoso la mona absence na yo surtout jouer kwa calma.
Vraiment, félicitations artistes, bravo artistes, et ça la vraiment ceux qui artistes musiciens qui il faut honorer bien à l'oyembo parce qu'ils ont monté à l'oyembo par rapport à n'importe zalaka, tu es que ceux qui musiciens confient bon de rapport dans studio, n'ayez pas beaucoup de studios, j'espère que on se trouver dans mon transport là. Bon, et ça les sous-montés, ce qui va passer par c'est que tout ça va artistes. Mais tout ça les moussala oyo du début à la jusqu'à la fin. Studio JC Tituka, studio nae. Studio nae, Jojo asali nzembo. Ya nae ati studio. Biso te ko tia mingongo. Ezali façon na biso ya relaxer na mama ke tolingaki. Studio oyo ezali studio ezali ko accueillir mama tina ba dernier jour nae. Do ba nzembo ya mama ti ya suka. Wa utosela papa Sasungesu. Asali yango awa. Ingénieur auto c'est biso ils ont un projet mo ba biso c'est ça. Oui. Maman tiki pas mal de projets awa. Alors o ezalaki place oyo maman azalaki ko sakana lisano na ye ya musique. Donc bien moni biso ba ye to vandaki na ye na ba ye to liaki na ye to bité to kabola mawa na famille na ye to sala kaka nzembo. Voilà. To offrir bango nzembo. Mais cela n'empêche les loso qui papa Claude Atala le biké non bato basali nzembo banani bon. Besoin de transport. Tout le monde est toujours artiste. Voilà. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Voilà. Merci. Pour tout le par rapport à Yamabongisi, il y a un maman Chalamwana, ministre culture et art, Nabino artiste musicien, pour Bongisi. Au cas où vous avez bon, je suis malade, je suis convalescent. Je suis habité. Sauf que, avant de faire chaque studio, après studio, je ne pas maman Tchala, et pas papa Claude. Papa Claude, 2 heures, 3 heures, je partais, mais jusque-là, il n'y avait aucun programme. Jour où on a tombé malade, il y a qui jour où maman Olive Lembe que je salue en passant. Ayaki. Donc na boutou na boutan na zotalango na zotalango na internet wana nga na zo trembler déjà. Na malade na uta écoute dispensaire ko salisa ba examen et na tombé malade makambo sur le plan organisation na évité. Mais il y a de ceux qui sont habilités na makambo wana au bazana kata ya cop cop wana ya lisolo wana to benga cop do na kata lisolo wana yo zebeka cop ba ya kata lo parta vidéo ba monique ba mise ba linga muto ko fa non to benga on loko bazana kata cop wana na kata likopa neti ba jamais na kata likopa wana voilà na kata kabalo wana donc Jean-Marie Kassambazali ministère na biso pe bazali. Et puis, mon coup à Bongo, Félix Oazé, en tant qu'homme sage, mon tomaïe, les noms intègres, toujours na Katia Makamoupe, et à Mboka Bazou Zanga, Robenga été. Par mon expertise, depuis na Makambo Papa Wemba, 6e anniversaire, comment il avait su organiser manifestation à Monen et Bongo. Il passe à Kati, mais le reste est au bien. Voilà. Merci pour tout le yo oyo alobaki eloko azali musicien ceux qui na tenu en côté et ma femme mabe j'espère que oyebi confrère na yo bokecho yambo jour oyo mama Chalamwana akataki motema na ye na poko nango ya lekina media pona ko critiquer ye ko finga kolobaki aza parmi bato oyo babomisi bato na mboka na biso aza parmi bato oyo ba négocier na ba Rwandais. Je ne sais pas, bino ba musicien congolais, bozaka ba musicien to bozaka ba politicien pour que tu a traité bino façon à traiter façon à traiter maman Chalamwana na libona. Ça pas si. Bon, moni bokechu aza ndeko, bokechu aza camarade nanga. Bokechu aza bena camarade nangai, master nanga ba kina to za nae, na poto pe to tambola nae, donc aza master. Ayebiye moko oya kanisi. Mais tolo baraka que on ne fait jamais la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Voilà. Liwa eza ya motunioso. Lelo mama tia la temps mususu akufi ba kundae. Ba musu ba kufita mususu na nzela ya mai. Ebembe monanité. Ba musu tamso akufi na zamba ba nyama balé. Alors toki soki muto akufi ko beta tolo to okumisa ko sepela na liwa moninga eza malamu te. Que tu as un déconabiso, n'a pas fait un conseil, mon frère, pas jusqu'à ce niveau. Voilà. On n'est pas jusqu'à ce niveau parce que moi, il y a Zalaraïna, mon gunate. Voilà. Moi, il y a Zarana, mon gunate. Voilà.
Voilà, merci. Message nini bandeko balandio bako retenir par rapport à matanga nini zolika na bakamu misusu autotuni yote ceux qui aux appels disponibles bako expliquer bandeko ko bakotala yo. Tiens nazalaki te ngazaki malade. Moi na expliquer na makamu na yebite ezate nga elo na yebi to yembi nzembo bandeko pe bayembaki nzembo toujours continuer kolela maman et après nzembo tam su mutu mususu pe asali pe na mopanzi ya ye biso tout oza au four et au moulin pour na kolakisa ke c'est que programme vendredi za méthode qui non na yebite il faut na consulter neti leo na kozala pa papa Claude na kozala wana na babengo maisha voilà na maisha pa place bazoli na mama merci il y a quelques dédicaces na bayi balandi yo mbote na batutu toza éprouvé bandeko nyonso tu oyebi ngai nazobimisa nzembo na bino obosengaki tous pepele ya mbetolo ezobimaka te mama Emily Nzemba ma muziki nyonso na maboko na bino bandeko bozela bosepela tokunda mama après okunda mama nde tokotala ba programme na biso mais pour le moment toza na se tofandi kaka mabolongo eza na se tozolela kaka nzambe afungula mama nzela aza moto azaki pe na mwa mikakatano na ta musu na lolemo na ta musu kosilika nzambe akanisela ye ata na bolamu moko oyo mama tiala mwana salaka na mokili voilà kantina suki. Merci Adrien Tipo. Voilà, merci na bino so bolanda ki biso, j'espère que to komina suka pour na entretien na biso ya mokolo mwalelo. Vous allez ki bongo na kati ya commune ya Bandalungwa bisko yo wapi to kiteki pona ko sala témoignage ya maman na biso tiala mwana bisika artiste musicien ba ko sala ba ko rendre dernier hommage na nzembo oyo bayembeli très belle chanson jour ozozo ce que bimi na butowa Zwata ya koyokango non vraiment balanga nzembo bayembi lisusu ba honorer lisusu mama tiala mwana vraiment continuez à s'abonner, continuez à partager, liker et vous allez vraiment kitoko. J'espère que ngai na ko souhaiter bino rabino nyonso ba mes condoléances na ba fan tout ya maman tiala mwana et mes condoléances na famille biologique et mes condoléances na lisusu na yemoko ko le place ingénieur JC Chituka oyo ayambaki biso na katina esika oyo. Merci pe derrière la caméra ezaki bongo Manon babi muto comme Manon la caméra na lolenge oyo sengeli et merci bongo lisusu na yemoko concert na ngana lela etro Rachou la Carmel vraiment plaidé à toi. Merci na appel comme Bimba et merci na président Junior Moyo Wabo et merci lisusu na maman Sylvie Baena motema papa Guy Baena et merci lisusu na balobi grand prêtre mère balobi maman Aigle balobi Aigle Royal et maman Dorcas Monda bon séjour à Kinshasa et merci lisusu maman Yvette Mananga depuis Paris et merci na président Yayus toujours en attaque président Yayus et merci lisusu na Stone Mukendi les jeunes millionnaires ba massa na nyonso ba concert na ngana ba confrère na linga kabino trop bino nyonso na linga kabino trop beau s'abonner na ba page na biso et beau partager beau liker vidéo ba commentaire na bino ba remarque na bino et ko sala ngai vraiment bien. Quant à moi je vous dis merci, bye. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.